Bonjour, Nabino Sobozolanda, Stéphanie La Rose, Awana La Rocho, bienvenue encore dans La Rocho. Les belles dames, Ozalinda Kunayo, bienvenue. L'onaï Awa Kolaksabino, comment la salle à suki nanga naturel, comment la ligne à Kayamunde Bozomona boye, tellement que dans une question ébélée, na Snap, nanga na Instagram, nanga, ce que l'anda kangate, l'andanga parce que kuna na postaka presque chaque semaine, na tchaka ma vidéo, na tchaka pardon, na tchaka ba photo ya sika, donc ezali La Rocho Snap, na Instagram La Rocho donc batuna kinga ba question même na Facebook nanga que La Rose la kisa besoin de nous sala ka question kinayo elingama donc na ko mona kina sala une vidéo ya boité mais pourquoi pas na célébrer une vidéo o batuna kinga donc j'espère que eko aider bino batuna bazali sous qui cheveux naturel comme tebi kimikolo o cheveux naturel ndé ezali vraiment na top ezali vraiment na top pour les cheveux naturels donc ezali choix na yo pour les cheveux naturels ezali vraiment facilité ezali choix sur les cheveux naturels oza welcome pas na biso donc comme dans le but que vidéo vous avez vidéo moko vraiment simple ndeni ko linga cheveux non naturel yo moko nanda comme bomoninga na lingi ya ngabwe donc c'est ça ezali vraiment facile na koloba mingi te les belles dames na kotika bino wana bino moko bolanda. Ah, déjà dans un boîte, on a sokola suki nanga, na sokola on a shampoo, penalty conditioner et na sokola suki nanga za propre. Na la semaine dernière na sala ka twist, ni na twist ka suki nanga. Sokola ngi suki non etika la boton sokola yango ko kobimano bosali modèle oyo lengi et obimi nango boye. Sokola suki nanga za propre, na ko kata mukie. Il faut toujours que ça na ba pince ya okangela suki nao. Pour au moins temps où travailler sous kinao et na ko peigner suki ce que on a bien na kati suki na ngai mukie bonde bomoni donc moyenne de bomoni voilà et na ko salela anti jackie cœur lala donc produit où ils allaient vraiment très bien ce qu'on dit au twist suki d'ailleurs et bien bien produit où ils allaient vraiment bien pour nabiso bateau à cheveux naturel na kozwa mingi te na maboko na kozwa kaka ndambu boye na pakoli na suki nanga après wana na ko pakola lot body au bozomona ya coconut ya onde na kwa kucha totie mukie nde bozomona donc mesure aboye nde sona ngo pour ça obenzi okaboli suki non na katikati donc modèle azo twist suki na ngai boye twist en mouvement makasi et à la pétete il faut et à makasi pour tant on refungula ngo ya ngonde ekosala ba twist wana ekosala suki no kitoko inanga bikamwananga yawe kolonanga mosungi nanga bikamwananga yawe kolonanga mosungi donc tant comme na senanga na baloli yango kaka boye et comme un aboué de bomoni twist na biso et comme aboué ce que na biso et comme aboué to ça la ngo boye mutu mobimba donc bomoni que twist na biso quand même makasi to ça la boye mutu mobimba inanga bikamwananga na kumisa yo na sanjola yo na netola yo bema na kumisa yo na sanzola yo na netola yo esi na pema basatu dalikolo bako kumisa yo biso na setoko emba yawe kombo na yo ekumama obileko biso seko. Donc on a ici que twist suki na ngai bomoni ndenge ekomi donc na sala yango vraiment moyenne parce que so sala yango minene et bima pe minene na sala yango moyenne na tika yango boye et lobi no ndi na fungola yango donc les belles dames ko l'accepter de twist na ngai et kauki donc na la kinango bomoni nde e kauki donc pour moi nyonso on a chaki et kauki vraiment twist nanga et komi boye et loko on a ka kosala pona kofukola twist nangai na chaki susu avocado
avocado oyo donc huile ya avocat yango nde nakoya kotia na suki comme bozomona ke suki nanga ezali un peu sèche nakoya kopakola yango na suki et nakozwa susu huile nanga avocat nakotia mokie na maboko et nakoya kotia yango na songe ya maboko mpona yango ekoede ngai mpona kofungola ba twist nanga ntango ozofungola yango sala vraiment attention pour ce qui est panzani okomona ke osali mosala pamba donc luka vraiment ke ofungola yango bien. Donc ndo bomoni wana efungwami bomoni ke efungwami mais ekangami donc luka vraiment ke ofungola ngo na katikati yango huile ko aider yo pona ofungola suki na bien fuza na huile na maboko. Après kofungola ba locks na ngai donc ba twist na ngai les belles dames bomoni nde suki na ngai etikali donc nato bozomona bien suki na ngai etikali toujours ya kolingama mais ya kofungwama donc nafungoli yango boye après boye nde okoki kosala modèle oyo yo olingi osala nakozwa yango comme eza ya kofungwama boye nazopanza yango na katikati donc tosala yango nde bozomona wana tozo panza na katikati loba kokumisa yo kisona seto koyemba yawe komona yo ekumama obileko biso seko nakumisa yo. Donc après ko panza suki na ngana kwa kozwa mai o ya rose water na chango na 4 hours mai ya rose water c'est na glycérine ya onde na tia na 4 hours pour na ko spray na suki na ngana. Donc on va na suki ce que dans la maille rose vous avez que même maille pamba pour que ça ka suki na moi juicy et ça na moi juicy quoi. Après on a ko chaboye na kwa ko zo pen nanga ya oyo donc pen na biso boye na kwa ko tsoko na kati na zo tona ko benda suki nanga na ko matina sukate. Donc na ben donc kaka likolo na c pardon de bozomona po edenga pona ba ligne wana nyoso elongwa na sanjola yo na netola yo mopesi na pema na kocha mwa nzela mopanzi na kumisa yo na sanjola yo na netola yo. Après qu'on peigne suki nanga les belles d'abord moi pensais que les suki nanga est comme ça donc c'est vraiment facile pour nous ya ko sala yo na ndako na ko pakola smooth edge pour na ko aider ba suki nanga liboso elala na ko pakola o ndo bozomona ya onde na ko tia ce qui pose na o te ko tia na gel liboso donc ça na problème té ema bandi na ngwende ya bokondi solo bongi na lokumu yawe sikana yembela yo elongola basantu bayo. Après na kwa kozo ba pince nanga oyo ya bokondi solo bongi na lokumu yawe sikana yembela yo elongola basantu bayo na kumisa yo na sanjola yo na neto. Après na kwa kocha kitambala na okanga mo fula moko kitambala nanga na liboso pona ela lisango bien okangi kitambala no bota pona 5 minutes donc pona 5 minutes okangi yango pona liboso na biso ela la bien après na ozongela bino
Voilà les belles dames, ce qui n'a pas yango yo donc kende bozomona ce qui n'a pas ici simple ndenge nga na sala na linga ka ce qui n'a pas la twista kango ezalaka boye vraiment simple surtout ce que yebi ki ozo bima ozo kende place mais pour ça que ce qui na yo ezo mon pépé quand peut na été boye pour ça que ce qui na biso to tika ba ce qui na biso naturel ezo mon pépé donc oui, comme ça, ceux qui n'ont pas de salle, ceux qui se payent nango, ils allaient vraiment bien simple. Au moins, ils ont eu un peu unique, na gère na yomoko. Donc, ceux qui ont eu na peau, ceux qui n'ont ils allaient boyer. Ça là, on attend, si le temps qui est kaouka, bah bloqué côté na ceux qui n'ont pas produit, on a est kaouka. Après, qu'on fait, on commande que ceux qui n'ont beaucoup qui n'ont fait, donc partout, aux allez libre, donc cheveux naturels, ils allaient quand ceux qui n'ont encore vraiment facile, ceux qui ont eu ya kusala ngo mais soki ndinga kusala ngo te ezaka vraiment musala makasi donc ndena lingi suki nanga boye sala kanga 3 jours 4 jours pour que na changer modèle so na linga ngo lisusu donc ndena sala ngo bezate que na sala le bien encore na lingi le bien encore na lingi non donc ndena sala boye so na ke kulala na kanya ngo 6 nwani bien 4 nwani pour aider nga ke ba kolinga manangai efungwa mate pour na lali boye ba kolinga mananga ekofungwa ma ekobeba mais soko kanya ngo ba nwani tongo kulamuka na tongo ezali vraiment facile pour na yo ya kocheka maboko chepen na yo pe ochiba mafuta no na mutu obimimba moko mona ke suki no ko za toujours ya kolingama. Merci na bino nyonso bandi na nga ne bande pe okomi na nga na suka ko bo santi so moni ke video oyo esepeli si yo ko aimer yango e ko sala nga bien mingi pe ko bo santi ko zala abonner na chaîne na nga ya La Rose Show avant obima e ko sala nga bien makasi ko bo santi ko landa nga na Ti Congo na Sepela TV. Merci na Bobos Brothers, merci na yem to landa kangai wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.